Bonjour, bonsoir bandeko, na bisika nyonso bozwami na monde entier, mbote na bino. Na ye lelo nasala video oyo pona meka juste ko tient aussi moi point de vue nanga par rapport à vidéo oyo et circuler vraiment ya ndeko na biso ya mwasi chroniqueuse na biso Gloria Olangi. Gloria Olangi asali video alobi pona nini basi ya poto bakomi ko considérer présentation baozwa présentation lokola libala. Namoni maman na biso ebele basi ebele ya poto répondre na nini wana na video ya grâce ya Gloria Olangi wana. Alors nga nalingi na pesa pe moi point de vue nanga na kozala pour mutu moko te parce que juste parce que nazali moi si pe ya poto po ya lobaki basi ya poto en général basi ya poto atanga ya mutu moko te. Alors tokokipe mutu azana moi idée na okipe ko profiter atie pe moi eloko ne moi libanga na ka ndenge ezalaka atie moi eloko na ye po esala pe bien. Alors nazo mingana expliquer likambo ya bolingo. Gloria Olangi bolingo ezalaka eza na ligne moko à suivre moko o batu nyonso balanda te. Bolingo to ko vana na libala eza na formulaire moko to batu ba rempliraka ke batu nyonso fo balanda formulaire wana. Bien sûr to bo ite toza bantu ndenge tolobaka moko surtout makambo ya mabala nde penza ki bantu na biso etomboka ka mais to finga batu misusu ki bantu ezala ati. Mais l'air komi l'air par exemple ya biloko mabala wana komi makambo ya ki bantu toza boye na boye. Alors na lingi na tia pe moi pierre nanga na construction wana. Voilà. Bolingo ezalaka eza ndenge moko te bandeko. Mutu nyonso batu nyonso balinga ndenge moko te. Mutu na mutu aza na cœur na ye. Ndenge toza mutu na mutu aza na ba empreinte na maboko. Mutu nyonso aza na empreinte na maboko. Nde exactement pe makambo ya bolingo ezalaka. Toza biso nyonso ndenge moko na kati ya bolingo. Eza na mutu mususu soki alingi mutu alingi lelo abala lelo basala nyonso lelo bakota ndako moko. Bavanda ndako moko. Eza na mutu mususu alingi mutu ne makasi me azobanga kobala nano alobi fona ona yebana na ye to vandi nano to solo la to yebana to vanda ensemble to yebana ba comportement. Bien sûr Gloria ba biloko wana ya kovanda ensemble po yebana ezala penza mikolo kutu ekoma ebele ezalaka penza na Afrique te. Ezala ka mutu ata boyebani te ya ifo libala nano. Ndenge yo moko lobaki otala libala no balaki oza na 16 ans e umela ete libala ekufi parce que ozwaki temps ya koyebana na mutu wana te. Yango moni mundele aza mayele awe pa mindelo mona penza fiançailles 10 ans 15 ans bobuti na bino bana tamusu pe bana pe babimi na ndako batu baye ko bana na bango. Donc libala omoni libala ya kokende ya église wana na recoutume wana ozoloba. Eza nango mabete eza bien. Na niveau ya Afrique kuna po balandela yango penza makambo wana mingi te eza nango bien awe pa biso awa na poto problème eza soki obalani na moto c'est-à-dire makambo na bino nyonso ekomi ensemble po bo divorcer eza cérémonie une année d'abord ya séparation une année ya séparation et puis ekutaka bambongo biloko wana ozoloba wana ndeko na nga mwasi. Po biso to vive na monde bino siko bo mélangeaka monde Afrique na Europe eza nde moti. Awa soyi bo balani na moto. Eke bolingi bo kabwana. Tuna biso bala grande toleka na makambo wana. Bolingi bo sala divorce. Yeba ke mbongo nanu nyonso za na ona konte osila yo parce qu'il faut un avocat. Avocat wana mbongo. Un mois nano ya séparation. Une année ya séparation. Une année ya séparation wana il faut avocat na atindelaka avocat ya mobali na oto mwasi na ba lettre o ya yepe a répondre. Donc yo zo futa mobali azo futa. Ti boko mana divorce. Ba compte na bino okoma 0. Mbongo nyonso esili. Parce que une année d'abord ya une année ya séparation. Chaque première lettre, deuxième lettre avocat, troisième lettre na boîte en lettre na yo eza facture. Ce qui atindelo deux lettres mi balé troisième lettre eza facture nan. Eza facture. Ba facture on est dans les 400 et quelques. Imagine toi maintenant et le quoi il faut bêta nano une année. Donc ko bala na poto
Maman, comme Mexicain en Afrique, il n'y a pas match. Il n'y a pas vraiment match. Et puis, on a eu l'occasion de tindaka on a poto ce qui muto a sali na ye présentation prédote. Donc ezali mutu obimisi moi sinoto mobile non na miso abatu. Mobile abimisi o déjà na miso abatu. Mama, ezali sekite a eza blague te. Ezali sekite mobile abimisi na miso abatu lobi oyo moi sinanga. Potala, biso nyonso toyebi. Na mokili awa toza na prix ya 54-55% ya basi. Mibali ba amike koleka basi. Mais ozwi ka mutu moko bovandi na ye. Parce que on poto mama fiançailles ezalaka mingi bovandi na bino ndako moko. Mais boza ko étudier non ba comportement. Babala ka bibala balate ndenge ya Afrique sans réflexion. Mundele mutu. Bato suko bavanda ba koma na ba comportement wana. Yango zo mona ngo bizarre. Ozoloba nde nini na poto présentation comme libala te présentation eza libala te mais présentation eza déjà muto abimisio déjà na miso abato eza déjà pas mal eza déjà eloko moko ya munene awa na poto parce que mibali basé ebele di fait ne muto abimisio na miso abato lobi oyo mwasi nanga eza déjà ebele et puis bozo continuer ka kotala na ba comportement bozo continuer kotala na ba comportement mundele écoute maman mundele penso mona pensa 15 à 10 ans bozanda kumoko me babalani te omona pete tamu pe bavoti bana pe bakoti na bango ba université bakena bango na ba ville misusu bakoma na bazuli bango bandako na bango bakoma na ba ville misusu ndio omona siko bana ba parasko ba yeko balana ba parasko ba yeko balana ngana kenda mariage ya voisine nanga awa basali 20 ans bafandaka ensemble bana bakoli bana balongwe na balbimi na ndako bakoma meno ya bango vie ndesiko balobi non il faut vraiment to vanda ndako moko. Donc bandeko na oya basi oyo ozomona ke bazosala ba présentation ba balate ba adapta déjà ba mentalité ba comportement ya mboka oyo. De mboka oyo ezalaka ngulu te okute na mutumbala moko to lia lelo to mela lelo nyonso lelo te kutu inonce bi ya yemba. Lelo ezalaka na poto te. Il faut ko étudier comportement mutu. Faut que étudier comportement mutu. Faut qu'on étudier parce que moi sina mobile ceux qui bobalani officiellement boke na l'état. Donc biloko nyonso ya bino nyonso komi moko. Eloko ya mobile eze susu te ndenge za na Afrique mobile okezo azuika bilamba na bwaki libanda te na poto ezala bongo te. Ma belle. Na poto ezali ceux qui bobalani na mutu. De nyonso komi ya bino moko même kiti boko kabola. Se bosombaki ndako boteka ndako wana yango moni mibali ebele bakomi ko préférer avandi nanu nayo ayeba vraiment si réellement ozali mwasi ya vie na ye eza babiloko oyo parce que omoni toza na deux continents différents fo boyeba kango makambo etambolaka na Afrique etambola ndenge moko na awa te na bandeko na yo oyo yebaki bazaki na Afrique bazaki na comportement moko boye lera avandi awa parce que mutu a changé par rapport ya milieu lera avandi awa azomona bandeko ne baninga asalaka na bango musala bo bakenda musala moko bango nso bi biso tozo mekana na to yebani nano te tozo tala na nano to tala no comportement te parce que babala ka pona batu te babala te po batu ba monobali te ko bala ezali vraiment ezali kondima ko fana na mutu wana toute ta vie et surtout awa na poto soki libala esimbi te raté ba divorce wana et comme ça batu ebele maboma. Pourquoi? Parce que boko kabola même mbongo eza na compte ma chérie boko kabola nyonso yango moni awa ezalaka nano il faut botala nano keba bozotala est-ce que réellement to vendre ensemble mindele babetaka ta ba 15 ans ba 20 ans bavandi pe ensemble bavandi ensemble et puis bazo lukambongo na bango malembe le bakokisi ale babalani le bamoni ke mbongo ekoki et puis mobali amoni ke en tout cas moi si on oki vanda na ye babalani mama poto eza ndenge moko na Afrique te ko comparaka te boye na boye po biso tolobaka toza bantu bien sûr mais tozalaka na makambo musu toza bantu te lera kofinga tozalaka bantu te lera kofinga bamama ya baninga lera kofinga bato tozalaka bantu te mais lera ekomi ya kopesa baninga conseil oyo yo oza na kati te la tobimaka siko bantu bien sûr toza bantu toboyi te mais mama baréalité ya poto eza ndenge moko na Afrique te baréalité ya poto libala ya poto po bomango il faut sala boye libala ya poto po bomango sala boye donc bokozonga esu na commune place bokendeki
bokomisi nano séparation des corps. Séparation ya corps wana ebetaka inane. Inane wana sikoyo, bovandi boite fo bozana ba avocat. Mobali no azana avocat, yo azana avocat. Lettre ke yi pa mobali, lettre yi pa na yo. Ba avocat bino bazo komelana. Deuxième lettre, troisième lettre yi ba ke facture nde yeze sous lettre te. Oh yo il faut futa privé. Et lo kwana e salaka bongo panda inane donc mbongo no nyonso esi na compte. Donc ana poto po mutu abala yo officiellement. Nazolo bano makambo officiellement na koti na on a d'autres te. Officiellement ezalaka il faut aux à la sûr que en tout cas c'est la personne en question. Il faut aux à la sûr que c'est la personne en question que je vais marier nasina yebi comportement na ye. Balobaka chaque mboka ezalaka na mibeko nango. Na poto awa ba comportement ba mindele ba sala bongo juste po yeba nano mutu. E biso to yeko vanda awa to s'intégraka to respectaka ba modele o bato ba vivaka awa. C'est-à-dire yo oki kozala ko zana fiancé le lombala moko aki abimisi dote anini abali yo te. Ezalaka mbongo ya ndambu bozo bomba epi bozo talana. Bofandi pe ndaku moko. Point mususu olobaki bofandi ndako moko zana 6 na place na 6 na bien te. Bofandi ndako moko et puis boza kota na ba comportement so ba moni ke réellement que moi si on azo luka ye oyo to mobala ngo penza ye oyo ndesiko bo kei ko balana. Pourquoi? Parce que divorce est problématique na poto. Yango moni nano ya l'état wana e umelaka. Parce que divorce est problématique. Et ça problématique si ça batumbongo ba avocat et si ça batumbongo alors mundele azalaka atali nano si réellement biso sikoto vandi wato comment na ba comportement il faut penser au la réellement est-ce que mutoyo nazo bala est-ce que za ye Dédé nazo expliquer lo comment ma chérie Gloria na biso langi Dédé omoni dot yo lobi basi apoto ata ba présentation yango bango nde babala ka mibali. Mama na poto ezala boy boza mwasi na mobali. Awa na expliquer ndenge awe pa biso na Allemagne ezali. Awa yeba ke na poto nanu batutu bakenda musala. Lesko bo sali période na bino fiancé boza na même ndako. C'est-à-dire boza na compte ba famille oyo nga na yebi ndenge pe pa na ngezala. Boza na compte moko na mobali. Donc mutu aza na compte na e place mbongo na ekotaka. Et puis boza na compte ya famille. C'est-à-dire, tofuta courant mai, tofuta boy na boy, pona ba dépense na biso, to tiaka mutu na mutu, par exemple, $800 na compte wana. Compte wana ndesiko ebimisa ndaku, ebimisa mbongo ya ndaku, ebimisa boy na boy na boy na boy. Mbongo wana muketire na compte na soki 300, soki 500, ezali pona ba besoin na mike, oso ba mafuta na yo ba nini. Mais boza na compte ya famille. S'il y a un problème, soki ezane loko moko ifo bo sala. Soki bozo balana, omoni compte wana, o ya bino ya ba dépense, nde place bo bimisa mbongo. Na compte wana ya bino ndo wana nde ba famille penzo zo organiser na poto ezala bongo. Batu msukutu ba koma na niveau bo komi na compte moko. Do mbongo zokota ya mobile na yo po awa secret ezala te. Na poto transparence ezali, ezalo kwa Afrique te. Bino siko bo comprendre loko wana te. Bino siko bo comprendre loko wana te. O kakaka ye mtu abali mobile te. Ba travaka bazana compte moko. Mbongo ekota na compte na bango wana. Ba okipe ko bimisa bo bito zo 2000 oyo to saisa fete na biso ya predot. To zo 3000 oyo ekozala ya dot. Na compte na bino wana familial. Makambo nazo lobeza makambo lekaka na Allemagne bande ko nga bo limbisa nga soki bamboka misusu ezala bongo te nazo loba onga na mona ka mutu alobaka o aveka voilà bon awa na poto oyebe eloko moko soki bino mibale bozo sala yo na mobali bozo sala c'est-à-dire mobali bobalani par exemple officiellement mobali to bobali na ta officiellement te soki boza bino nyonso mibale bozo sala boza ndako moko mobali azalaka na classe 3 ya taxe ba taxe wana social 5 euros alaka wana shito ya ndenge to benga ka wana Allemagne. Mobala koza na shito ya classe 3. Mwasi ba kopesa shito ya classe 5. Ça dépasse soki mwasi nde muto ya azwa mbongo ebele ya. Muto asa na salaire ya koleka moninga nde akozwa classe 3, muso na azu classe 5.
mutu soki aza célibataire afanda ye moko eza classe 1 soki oza divorcé ofanda pe kaka yo moko mo oza divorcé eza classe 2 soki bobalani mobali to mwasi oyo azwa mbongo ebele par rapport ya couple wana akozwa classe 3 mutu oyo aza bamoni par exemple bango nyonso mibale baza salaire ndenge moko na mwasi na mobali baza salaire ndenge moko bango nyonso bazwaka 1500 to 1200 bakozwa bango nyonso mibale classe 4 ndenge ezalaka na Allemagne classe 4 soki sikoyo moko azwaka mbongo ebele mosusu mbongo muke oyo mbongo muke akozwa classe 5 eza 5 classe oyo tozwaka lere tokende misala sikoyo bato wana bafandi ndako moko bazotala na bizaleli baza bafiancé po babala na mbongo ekouta na lola te awa ezalaka matolo te ke okende pa moto ebisi apesa nga mbongo te nga kutuna yaka na poto na beta penza ina nde na mona mbongo na maboko te omonaka batieli na compte omona ndenge mbongo epa na bino na Kinshasa wana bobimisa omona to bimisi na sac na ye $5000 awa na poto ezala te ma chérie Gloire Olange awa ezali mbongo fin du mois ekoleka na compte na yo donc place osalaka boss no akotiela o jamais mbongo akobengo apesa na maboko te na kini nde mbongo etambola na maboko il faut eza ba réalité fona no boyeba na kini nde mbongo etambola na maboko na poto mbongo etambola na maboko te mbongo wana bakotiela na compte no siko yo na mobile no boza compte moko boza ndako moko me mobile na unte bo préparer mariage na bino boza ndako moko mbongo na yo na ya ye kota na compte moko lere bozokende azokende obala bozwa mbongo wapi boko iba te boza magie te boza osala ekonzo po okende ko se présenter na famille ya mwasi no po mobali akoyiba te exemple nyonso nde ayiba te bokozwaka na mbongo na bino wana donc basi bamibalaka te po soki mobali alingi kobala yo te ate oza na mbongo na maboko boye akofente soki alingi yo te aofente oyo obala yo te mbongo wana sikoyo botiaka wana oyo moko aza na classe 3 mosusu aza na classe 5 par rapport na basalaire na bino mbongo wana nde bokozwa bokiopesa famille ya mwasi bato baza organize signifie te ke mwasi ya mibali te eza question ya organisation na poto eza bongo na poto mbongo ya mobali famille penzo eza organize mbongo ya mobali ezalaka te mbongo ya mwasi ezalaka te boza deja place moko ata boza ba petit copain soki ba copain na ba copine kaka bozaka ba copain na copine bovandi ndako moko transparence donc mama réalité awa na Afrique pas il y a pas match awa transparence na poto likambo ya transparence nde do yo ki koloba te kinga na bomba ka mbongo nanga pona kendo bala mwasi nanga lero zo bomba mbongo na ndako bofutani lero zo bomba ka mbongo na pokendo bala mwasi ezalaka te ke olali olamuki oza na $1000 na maboko te pe bato basenga na te eza monde mususu kokensa te ke ndenge bato batindela bino ba 100 200 kuna ke awa pe bato basenga na mbongo basenga na mbongo te eza tabu soni mutu moko te asenga moninga mbongo awa te ka musala no mte opesa yo soki poza na musala te leta ekoleisela o famille donc soki bandeko no zolo baba mibali bamipeseli mbongo ya présentation te eza question ya organisation po mobali wana soki aza na moyibi te aza na place ya kozwa mbongo te ezaka salaire na ye salaire wana pende bofuta nango ndaku salaire wana pende bosombi nango bosombi nango voiture bokenda nango misala ka même salaire wana nde bosomba nango carburant même salaire wana nde bosomba nango ba pneu soki ekufi ya mutuka même salaire wana nde bofuta nango ba chauffage na bandaku même salaire wana nde bosalaka yango makambo nyonso bofuta courant mai bofuta yango ba poubelle makambo nyonso tofuta na poto ka même salaire wana et puis na ekonzo siko bozo bomba nde okendo bala ndeko no ya mwasi o sepelo ke ko honorer ye mais ezate ke mwasi opesi mobali mbongo c'est que eza couple te parce que couple bavandi ndako moko et que bazo bomba mbongo malembe kwa kendo bala mwasi na ye mwasi ayebaka mbongo place ezali mobali pe ayebi mbongo kombi ekoti kuna parce que awa transparence nde likambo poto eza likambo ya transparence donc bamibalaka te ndeko na ya mobali asepeli akende ko se présenter et puis libala ebandaka présentation après présentation dot après dot boke na religieux to boke na église boke na religieux to boke na commune important kuto ezalaka nde
important vraiment ezalaka nde prédote wana nanu parce que okoki kosaute étape te ata bosali 20 ans ensemble basotaka étape te il faut que nano kotoke na porte eza te ke mpo moto azala voisin na yo nde okoki suko soki ozosenga mungwa okokota esu na porte te okota na fenêtre non il faut kolanda likambo ndenge ezala bosi bosala ata 10 ans ya fiançailles mais bosi mpo bozobomba awa na poto eza ekonzo mama awa na poto eza afrique te ke bato aza na nguma na ndako awa makambo wana ezala te aza grand prêtre azwa soki mbongo wapi ndenge tomonaka na afrique omona politicien mutu banome ministre lelo lobi asombi 5 ndako te awa ezala bongo te awa ekonzo na yo makasi na ekonzo na yo papa bosorganize muke malembe mbongo wana mwasi no pe ayebi yango nde sikoki obala nango mwasi na yo. Donc d'une manière ou d'une autre basi ya poto contribuaka na dot na bango, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que basalaka bazo s'organiser na fiancé na basalaka bango bazo s'organiser bake bapesi mbongo ya dot yo ki koloba te ke mbongo no salaka ngo makambo no zozela mbala kendo balo siko obalo na mbongo ni po lere azofuta ndako na mbongo na ye soki yo lobi ya bomba ka oya ye po akendo bala me yo ozofuta ndako déjà ozo contribuer na dot na yo parce que lere yo futi ndako bofuta 800 euros yo futi ndako wana 800 ya bombi 800 na ye omoni te ke o contribuer kaka po ye pe azofana na kati ya ndako wana bana na bino pe bofana na kati ya ndako wana omoni ke mobala ngo pe a contribuer yo pe o contribuer ka na dot wana. Donc mama eloko na ngena lobaka réalité ya poto na Afrique eza ndenge mote réalité ya poto na Afrique eza ndenge mote donc tozo vivre des mondes différents awa tout ezalaka transparent ezate ke mobali aike wapi kuna ake abomi mutu na butu aye na mbongo asimbisi osaka mbongo biloko wana eza na Afrique awa te batu penzo viva penza normalement na poto basala ya biloko wana te babombaka malem mobali wana ezate ke po ovandi na mwasi 5 nde okosote mbala moko na dot te obandaka kaka ba étape ndenge ezalaka présentation après présentation makasi no soki po lingi ezala munene kayo présentation après présentation boke siko dot après dot desko boke na commune to na religieux soki bosambela so pe bosambela na bino te boke ka na commune esili batu msusu pe omona pe a partir ya dote batiki na bango po awa mindondo leta ya awa mama soki bobalani po bokabwana je sais de quoi je suis en train de parler po bo divorcer awa et puis oki jamais ko vanda ke o divorcer te bokabwana ka boye o vandi no epa na yo ye pa na ye parce que okobanda ko sentir ngo na ba classe ya stoya na ebite ba ngoni na français ya stoya classe oko sentir ngo ba stoya classe wana donc ba classe ba taxe wana na ebite ne ba loba ngo na français et pas ba to ba fana na allemand ba comprendre loko no loba ba stoya classe wana oko sentir ngo parce que ba ko bando pesa yo kaka par exemple stoya classe 5 stoya classe 5 ba pesa 5 au moment où boze su ndako mogote soki donc mbongo na yo bando ya muke osala ka mezo zo mbongo muke donc ozo obligé au divorcer lero divorcer na ye ekoli ono ba mbongo ya divorce wana ya ba benga bango mani ba avocat ndenge na lobaki na liboso parce que une année ya séparation nano puis bozo ba lettre voilà ya ba avocat ba avocat wana pe batinda lettre ya pambe faut futa pe nzambo mbongo ebele pendant une année après nde siko boleki na étape ya divorce et aussi sona no nyoso za nango na compte après esili wana bo divorce nde siko komi na droit ya kozala na classe D ya shtoya classe D wana donc mbongo no ya salaire ko mata ndambo parce que bayebi ki oza yo moko o comprendre donc awa ba réalité moko ezali moi to expliquer yango na ba vidéo boye ezate donc mukoloko ya na poto nde o comprendre makambo na zoloba donc poto eza Afrique te toza vraiment ba réalité eza mususu awa eza ndenge moko na Afrique te mais de toutes les façons même na Afrique na komona bato ba osala pe ba fiancé ba vandi ndako moko na tanda ba balani ndenge tro bato za ba bantu donc na Afrique ezalaka te mais yeba ma belle Gloire Olangi awa na poto batu bape moi j'ai des voisines abeta 20 ans na mobile na ye année passée to kendeki mariage tala mariage munene présentation et puis dot et puis ba sali religieux donc na différence ya une année
basali présentation après 3 mois basali d'autres après bazela qui était finalisé basali religieux. Donc c'est normal dans ces pays ma chérie. Et ça c'est normal que batuna bafanda après basali fiancé na bango munene. Bakosa bango fiancé lelo azeli ne après so combien après une année après des après bazo bomba mbongo malem d'une manière ou d'une autre moi si a contribué à kana dote na poto bino na Afrique kuna nde bozalaka mobali ya salaka nyonso na poto ezala bongo te même na mibali na biso le bayo bakomona ya kobanda koselo nyonso te omona akovive ka ndenge mboko evivaka te parce que salaire na ye ekoki kosupporter peut-être kosupporter na yo na mwasi na bana te na poto mutu nyonso asalaka l'État kaka bato ba job center wana bakobanda otindelo ba lettre musala mo place bo ezali po okende ka musala po balinga penza kozwa bato en charge te na sens que soki ozosala te l'État efutaka yo alors soki bamoni musala moko boyo okoki kosala bakotindelo ba lettre kende kuna osala. Alors ba réalité ya poto na ya Afrique ma chérie eza ndenge mote donc mutu sikoyo bomona bombi mbongo na bino bokokisi mwa 3000 na bino bolingi bosalisa fête bo informer pe bandeko na bino ba camarade tout ça ba aider bino na ba faire part bo si fête na bino ya munene ya présentation eza mabete en attendant ki bobo luke sumbongo malem c'est normal awa tout est en ordre awa eloko nyonso ezalaka en ordre ezalaka ke olali olamuki ke kopesa mongo ya libala pa mwasi te et puis basi ba participaka parce que bango moko pe basalaka bafanda na bandako te awa eza parce que omoni mwasi avandi kaka azelaka mobali ayela ye nyonso ezala penza te basi tu bakenda misala et puis ba réalité ya mboka oyo bamboko eza na ba réalité makasi mabele eza na ba réalité makasi oyo na Afrique ezala te donc basi ba participaka d'une manière ou d'une autre na ba dote wana soki bake kobala mutu na Afrique wana ezeloko mususu mais soki ka ezali ke awa bakutani awa ba jeune fille oyo ba botami awa akutana na mobali na ye bafandi déjà ndaku moko bazo préparer mariage na bango malem po soki bokomi déjà kutu ndaku moko bokoma na mwa facilité ya kobala na mbango parce que mbongo ekoma mwa ebele mwasi aye na part na ye mobali aye na part na ye botina mwa ekonzo bino bobombaka mwa compte moko bobombaka et puis bomona ti mbongo wana ekoki bobalani po awa moyibi ezala te awa ezate ke oza na nguma na ndako te awa kindoki ezate okende pa mama soki mama nini apesa okisi po banda soki porte-monnaie magique awa ezala te musala et puis du fait que tovandi na mboko tokoma ko s'adapter na ba comportement wana ya awa bawelelaka libala te et puis mutu moko bawelelaka yango te eza eloko ya koyoka na eza penza oyoki penza bolingo eza te ko ndenge ya Afrique mutu tamuso olingi ye te metelema aza na mbongo obali ye awa te po mutu nyonso akokende musala gagner pe vi na ye donc eza biloko moko ezala ya pressé te tokenda nango malembe ya du temps doucement essentiel mutu wana bimission na miso ya bato aloba ye oyo c'est ce qui est très important parce que maman mibali baze ebele basi ba mike pardon basi ba ebele mibali ba mike mibali baza mike basi baza ebele na monde 54% eza basi na monde misusu wana mike na nde mibali mais soki ozi mobali moko même présentation di fait ya ko présenter na miso bato eza déjà c'est bon déjà parce que na kutunda ndenge biso tolobaka toza babantu normalement na kibantu muto oki ozwa zemite avant babala ye na kibantu ezala bongo mais ekomo salema lelo parce que le monde évolue exactement qu'il faut évoluer quand on a positive et si évoluer na makambo nyonso vitesse eza makasi eza bato musu bazo bota aza pe fier ya mwana na ye mais abali te mais avant ezalaki grave soki oboti oza na mobali te soni famille na bino mobimba bazoka soni bapara musu omona penza papa amibomi babengani mwana na ndako tout et tout mais lelo oyo bajeune fille bakoma kozwa bandako na bango comme yo ndeko na ngai mwana na biso Gloire Olange oza na ndako na yo est-ce que ofande pa bapara na yo non est-ce que obali na yo te mais oza pa na yo donc eza ba vitesse monde eza na vitesse makasi pourquoi avant ezalaki bongo te faut ndenge oza wana efale ofanda ke pa bino ozela babala yo donc soki mutu sikoyo asali na ye mais lelo ekomi normal oki ozwa ndako na ovandi na yo ozwi pe mwa zemi na yo oboti na yo mutu kuto otuno elo te donc monde eza ko évoluer ezate qu'il faut évoluer ka positivement eza évoluer makambo nyonso ba présentation wana eza ba biloko
et normal que mobali a sepeli bo fandi pendant 5 ans 10 ans a sepeli a honorer yo eza ka question ko honorer moi sinayo parce que muto ki ko ya penza pesi lo 50,000 dollars et puis a ceci fait monene et puis au mona ka epenanda côté ba makangu par-ci par-là aki memeli yo ba maladie okufi na mutu no bo fandi boza ko s'organiser doucement pour organiser vie na bino. Donc libala ezaka mutu na mutu aza na chance ne mutu na mutu aza na ndenge asalelaka libala na ye bato mosusu balinga tan malembe. Donc toza ndenge moko te mutu na mutu aza na modele ne akendaka akumbelaka bolingo na ye okoseka baninga te ke nalobi nakuna na poto bokomo osala predo te dini. Non, ici il y a des réalités ma chérie. Na poto ba réalité eza ebele oyo eza na Afrique te. Voilà. Oh bon mon ake kuna ke abandu panza mbongo. Tamso asala kine konzo panda inane po akende Afrique. Lera komi kuna komo panza bokanisi ke na poto mbongo ekoya kana banzete. Non. To travail ka poto zo mbongo wana. Soki pe ozana mutu no bolinga na ka bolingo na yo, ale boyokani ma chérie nazo linga na honorer yo mbongo ezate. Bo bandi ko sala konzo malem. Ezate ke fo yo pesa mbongo. Du fait que yo komi par exemple ko futa ndako. To ko somba ka biloko kolia na ndako. Il y a bomba mbongo wana. Mais on participe déjà na d'autres na yo. Donc moi si nous soit poto à participer à d'autres, c'est normal, c'est clair. Voilà, et là comme on a expliqué ne lo wana yango wana. Donc mo kili monde la mission comme na ba vitesse et puis il y a une chose différence munene donc tozo vivre des mondes différents. Donc Europe na Afrique ma chérie na ngai ndeko na ngai Gloria Hollande différence za munene 8 heures ya avion wana loro komi okuta ba réalité mususu oyo za mboka mundele baza ba réalité mususu oyo to s'adapta kale to komi to bandi ko s'adapter mukoloko ya yo pe omona ke nzoka ndeza la aboy de ezate ke muto akeke na banki ya buki banki ya zimbongo ba okange akomi na mbongo ata soko za ministre sombi ndako osombi ndako za ministre osombi ndako bayebi place mbongo wana euti te okanga ki ministre no esili na mboko bato afin na Allemagne bayebi histoire na zolo bana 2016 2015 tozaki na président banoma président ya Allemagne kaka po camarade na ye apesi mbongo asomba ndako valeur ya 500,000 asombeli ndako bapesi cadeau alongwa ki président po camarade na apesi mbongo asomba ndako. Donc toza des mondes différents balobi eza corruption awa eloko nyonso tambulaka malembe. Donc organisation ya couple nde pesaka eloko. Merci beaucoup participation na nga azalaki na makambo o lobaki yango wana botika la malamu nzambe alola batela bino moko na moko bo baza na ba fiancé na bango bo solola kanzambe asunga bino bo bala na malembe bo za apprécier na eloko te. Merci.